Yango yo elinge kota na Kinshasa, Brazzaville na mokili mobimba bulu eke oyo bomesana kozela mikolo nyonso ete ya kabino pe ekangisaka bino bapanzi motuna nini oyo medare longe batuni lelo bolanda. Elo eza na ngote bulu yekende deuxième ya communication kindoki kati na nkolo chauve-souris ezali bapuku oyo bazalaka na ndako na biso to bapuku bazala na zamba chauve-souris. Bon nyonso ezaka puku. Nyonso ezaka puku. Te ezala puku ndako, ezala libanda, babenga bango ba chauve-souris. Eza bapuku bazala na bandako. Nabo bazala na libanda ou bien na zamba, babenga bango ba chauve-souris. Chauve-souris eza bapuku bazala na zamba to bapuku bazala na ndako. Ndako. Chauve-souris eza bapuku oyo bazalaka na zamba to bapuku bazala na bandako na biso. Nini? Chauve-souris eza bapuku ya zamba to bapuku bazala na ndako na biso. Chauve-souris apo wa zamba. Chauve-souris chauve-souris eza bapuku oyo tozala na bandako to bapuku bazala na zamba. Eza bapuku ezala na zamba. Eza biso chauve-souris eza bapuku oyo bazalaka na zamba to bapuku bazala na bandako. Chauve-souris. Chauve-souris eza puku ezalaka na zamba quoi. Olobi? Ezalaka na zamba. Oui, c'est biso chauve-souris ezali bapuku oyo bazalaka na bandako to bapuku ya zamba. Chauve-souris. Bon, chauve-souris eza ndeko to benga ngembo quoi, yon to benga chauve-souris. Chauve-souris eza bapuku oyo bazalaka na bandako to bapuku ya zamba. Bapuku ya ndako. Bapuku ya ndako. Chauve-souris ezali mpuku ya zamba to puku ya bazalaka bandako. Puku ya zamba. Puku ya zamba. Chauve-souris ezali bapuku bazalaka na ndako to bapuku ya zamba. Bon, en général, bango nyonso bazali kaka bazaka ba souris, eza souris ya zamba, eza ya mbok ya ndako. Bango nyonso bazaka ba souris. Souris. Bino moko bomoni lokola bulu eke koteli bino bandaku bokanga bapanzi kasi zwabi kona papier pona kokoma leçon bokanga. Pe bosimba yango malamu ke chauve-souris ezali na yango mpuku azalaka na ndaku to pe mpuku oyo azalaka na zamba te kasi chauve-souris ezali d'abord non féminin azalaka mammifère pe atambolaka kaka na butu nzoto na ye ezalaka na loko nzoto ezalaka lokola puku. Bino moko bomoni lokola bulu eke koteli bino bokanga bapanzi pe boseki kasi zwabi kona papier pona kokoma leçon bokanga. Pe bosimba yango malamu ke chauve-souris azali mpuku oyo azalaka na ndaku to pe na zamba te kasi chauve-souris ezali d'abord non féminin pe azali mammifère oyo atambolaka kaka na butu pe nzoto na ye ezalaka lokola ya mpuku me ye azalaka na ende na mapapu pe oyo tobengaka na lingala ngembo nde yango wana chauve-souris. Merci à koyeba que bozalaki ebele pona kolanda deuxième ya communication ya mokolelo soki sepesaki bino bopesa merci na Mardoché Kasiama le capitaine de l'équipe ozaki wana na sima caméra pe édition ekumaki bongo epai ya Henriette Mfutila motema pe molobeli ya bana nyonso ya Kanluka na montage tozalaki bongo na ya Chichi Tshisekedi wa Mulumba Derby qui est là elongo na l'ingénieur compétent Glody Foudi 6600 boutons bangondi bazaki wana pona commenter ba image ya mokolelo kasi botika to pe ça pe merci pe bambo tebele et pas ya Jean-Claude Ndukia Bantu oyo alandaka toujours deuxième ya communication avec impact to komina suka to basusu nini talaka montre pe belangonga potango tika nonga mukie keba na idéologie ongai petit avier ongai pire petit avier po mokola suka ah kaka vieux wana nde akowanga na yo pe okopesa biso raison vieux pompon avier commissaire biso sango epa ya mokuba piton ayebisa professeur tournesol que République démocratique du Congo ba léopard bazali toujours ko continuer ko gagner victoire talaka nde to finale to ba lisusu nini biso on a deuxième ya communication c'est toujours dans le bon et c'est bon kasi bien te ba léopard ba gagner et ça les normes.